Eloko oyo tozela yango pendant longtemps, eloko oyo tobandaki kozela yango oyo ekomi. Tobanda kozela, tobanda kosouhaiter, tobanda koloba, nzamba sala un jour tomona ba icône na biso oyo ba jouer ensemble. Tobanda kosenga vraiment nzamba sala ba icône na biso oyo ba yokana et puis ba jouer ensemble. Lelo tomoni Belle Vie na Belle Vie TV tomoni Dinana aye a sa tourner théâtre et tomoni Irsil Pechanga yeyo awa chez Belle Vie TV. Bandeko nanga boende tolinga. Bomoni soka ba comédien na biso ba komika tugeda bango nyonso ba komi na bolingo oyo. Musala na bango pe ekokende liboso. Bako tombo malisusu makasi koleka. Simplicité au Belle Vie kanda zalara nango. Ah mais non. Boende bien. Lelo tondima te que un jour Irsil Pechanga koleka na Belle Vie TV. Tondima te que famille Bota un jour bako yamba Irsil Pechanga. Bien sûr que Belle Vie quand dina Irsil Pechanga bazaka na problème mon côté ba sola kana bango mais babande ko sola kaka ya bongo mais bando sola penza te ya makasi tondima te ke aule kana casting na Belle Vie TV mais lelo famille bote yambi Irsil Pechanga ndenge ka famille bote ucho yamba dina na la douce na kini makambo ndenge pe famille bote yambi Irsil Pechanga sko souwe nange ezala bazala pena bango nyonso pena rôle de baza pena bango nyonso lokwa ndaku moko eza malamu mingi alors mbote na bandeko nyonso o balinga Irsil bote la TV sali bonjour bonsoir yango e dépendra kaka na air oyo okota l'émission na biso lelo to ye lisusu tant to mona babiloko aboye e pesa biso esengo tant to mona babiloko aboye e sa biso sentiment yo talara ba théâtre na biso. Tout faire avancer ba théâtre na biso kende liboso. Na ba biloko aboende sala bien to mona ba Nigérien de ba tournaka. To mona Ritz kadira tourna na batu nyonso. Mais ka ya biso na Congo ndezalaka mwa en soko sala na ona obo sala na été soko jouera na ona o mo ebo jouer zate to mona ngo ka na Congo. Lelo to moni Pechanga yeyo na famille Bota. Après moi on a Pechanga leki na famille Bota ba lo monde créé sous polémique. Toza na posa polémique te. Polémique wana nde yango to linga te. Wende biso to lingaka. To lingaka te batu mo bayaka na ba mafinga bo finga na ka pampamba boyina na pampamba ezaka bien te. Toza toujours na posa baza l'ensemble. Baton bazaka ba mikie babandaka ensemble na kibu jeunesse na banto bazaki vraiment ba na mikie babandaka ensemble bango nyonso. Alors toi na posa bolingo wane continuer et si la te et non ezaba eni moko boye o ezanga tina. Ndito ya baba tomoni Pechanga ba yambie na famille bote eze sengo te eze sengo. Eze sengo makasi. Batebele balobaki lobaki pona Pechanga batebele ba diskitaki o Mobutu kutu atika théâtre o Pechanga kutu et to moni yeyo Mobutu azongi sur scène azongi avec succès batu musu ba longwa famille Bota batu musu ba ozonga to mona Jimmy mwana lemba yake lobaki Jimmy mwana lemba zaki proche na Belle Vie kandi mais alobaki lelo Jimmy mwana lemba kei Pechanga zongi lelo Jimmy mwana lemba kei dina na la douce aleki na famille Bota boende bien bandeko nanga biso lingaka boye tant to mona bango boye esa kitoko et non to mona bango ka baswanaka to mona bango ka boma na kaza malamu te. Ah, tomoni Pechanga aye a jouer awa. Est-ce que tomoni batu balobeli yango? Tomoni batu basaleli yango be émission. Mais chose aki Pechanga soigni na Belle Vie bolinga boya bo pelisi ba caméra. Loba belé ezaka n'importance mon côté. Ko sala ke ba barter mboka na biso ba yinana eza malamu te. To sala ke ba avancer, culture na biso ekende liboso.
Belle-Vie Kandi azara vraiment na problème na batuti. Batunde bamona ye mabe, mais comme na Belle-Vie Kandi azalara bien. Azalara bien, mais tolobi te ke bamisu ba mabe, bango nyonso ba bien. Bango nyonso bazara bien. Boende to linga. Babiloko boende yango biso to lingaka. To linga te to yakaka ko swanaka. To linga te to yokaka ba plibie mutu ba swani. To linga te to yokaka boende musalo senti ki professionnalisme boende. Tango osala film na obengi ba icône wa ixi peshanga ba icône. Ba tumo boye donc ata a jouera na eli sou mingi te mais ba icône. Ba tumo ba joua. Et puis ba joua sera côté sur scène à jouer. D'autant que tu as moi mi tout moko boye na titre na théâtre na yo na titre na yo à théâtre na yo na casting na yo ote moi ba mi tout moko boye déjà tant ozo lancer film na yo yeba que film ane etalema po bato baolinga batala a jouer ki awa na tala ye lisusu ndeti ba peshanga be ba jouer kala à part ndenga oto jouer kuna na Nigeria ba jouer kala penza jouer pendant ba ndeko na senti ko jouer. Donc, comme on a une scène et là que film où ils adhèrent qui toko. De là, on déjà il y a kafu ils ont se préparé. Et là, on déjà il y a cano on va préparer kalaté. Et obimé la biso. To yambikini makambo. To déclare ka belle version qui ça épisode na ba 11, na ba 10. Na ba 9, mais bomoni kin makambo. Moi théâtre moka ya mukie. Et ceux qui n'ont qu'à na 7, mais épessi makambo. Moi histoire moka ya mukie, ceux qui na 7e épisode à pamba, mais to sentir ango, to sentir vraiment te, totali film. Bomoni di na ndenga jouer. To sentir ango. Boyende. Biloka boyende yango biso to linga. Toi na posa te babilo mo oye bando pesa aka pasi. Toi na posa te babilo mo o kare bando tala o tala ozomo na tina te o tala film ozomo na posa kanga TV. Toi na posa babilo ko boton to mona ba icône na biso ba sangana. E sa biso bien e maitsa biso mafuta boyende to lingi. To lingi babilo msute. Toi na posa bolingo ezonga makasi na bastar na biso. Bazonga vraiment bolingo bando salaka o asali casting abengi muninga yako chapwa koto. O asali casting abengi muninga yako chapwa koto. Mais lelo monde théâtre na biso ba divisa ngo penza. Donc tokolo ba par 2 tata par 6. Po ekoma batuna kana bango. Ekoma ke so o aleka koto o oleka koto te batuna kana bango ndenge koma. Boeza bien te. Et comme bilongi oka bomona na famille bota yango ka bomona. Bilongi bomona akuna na SB yango ka bomona. Toi na posa bo avancer. Tala ndenge makambo omona na Belle-Vie zo sala a. Eza bien. Ko changer bilongi, tant bo changer bilongi, to changera bilongi o eza ba icône. Tant ko changer bilongo ke zo te bato ba jouera te. Ko zo bata sikate po théâtre ko lala. To changer bilongo ozo changer bilongi mais o zo ka ba icône et ça la bien. Au mona so tala osala ki théâtre mo etale makite o sali ya mibalo zuba icône ndeti batu ndeti ixi peshanga ana ba fan na ebele ba pesha love baza ebele bandeko nanga botsa ba j'aime to tia ba j'aime na vidéo et sala bien so peza mbala no liboso oye na chaîne na biso en tout cas o s'abonner o commenter o liker et o sala malamu surtout soko partager et o sala mabete en tout cas et o sala malamu mingi to tia ba j'aime la famille s'il vous plaît. Ici peshanga azana ba pesha love ebele. Siko boye bisanga tant Belle-Vie quand j'ai filmé o boye ba ke ba pesha love o ku bataba misu batala Belle-Vie te mais tant ba moni mams na bango na kati. Tant ba mona mama na bango na kati awa ba oya oluka ba kota batala mama na bango aza peshanga. Po ana ba pesha love na ye. Tant ba mona film mo ba moni peshanga za ba okota ba yo tala yango no moni musale e avancera boye.
tomoni kini makambo star à la douce bafani nyonso ya dina na la douce batali filme wana bakonsome yango. Pourquoi? Bamoni icône na bango, bamoni mutu na bango, amoni ete o star nanga leki na Bellevue TV, star nanga sali ete tika na ketala filme wana, tika na partager ezaka bongo. Tango osa filme ozwi ba icône moko boye ndeti bapeshanga yebaki bafani na ye baoya otala yo, baoya okota na filme wana baotala yango ezala bien. En tout cas tozela filme oyo na motema kokita, tozela to retrouver lisu peshanga na scène, tozela tomona su peshanga na Bellevue na scène. Bomonde na tele bino bafoto oyo eza baza na tournage, ambiance ya tournage to bazo tourner. Donc peshanga zo tourner na Bellevue ndaku moko. Photo bomoni Bellevue alati elamba orange ya rose wana, peshanga alati nkoyinkoyi wande bomoni bazo tourner lokwa na ndaku moko. Mais filme oyo ezala kano tozela totala filme oyo, tozela to enjoy on anglais balobaka, tozela totala filme oyo to partager yango, esa malamu mingi. Boende tolingi ba via star na biso ezala boy, tolingi te kaka koswana kaka kobunda kaka babiloko ezanga tina, tolingi yango te. Ba polémique moko oyo ezanga tina tolingi yango te. Ba polémique o ajuaka mabe, o ajuaka bien, o alataka mabe, o alataka bien, tolingi yango te. O biso tolingi eza tomona ba star na biso together, tomona ba star na biso bazala ini, bazala na bolingo, yango nde biso tolingi. O eza posa na biso tomona bango ba avancer, basa musana na bango ndenge longo bani ndenge bazoko avancer, biso tolingi nde boye. Tolingi te tomona bango so nde nini, tolingi te tomona bango baba o koto na ndenge na ye, o koto na ndenge na ye, tolingi biloko wana te. Tona posa tomona bango nde ba okendela yango boye, nde ba omemela yango boye, ba continuer ko memela yango ka boye. Ba continuer kozala toujours ensemble boye eza bien. Ba continuer likambo ya ozala ensemble, ya ko jouer ensemble, o azana film abengi muninga, o azana film abengi muninga, bino bata polémique toza na posa na bino te. Lelo tomoni dina na jouer na famille Libota, tomoni Ixi Peshanga jouer na famille Libota. E boso tomoni bango 4 na sila bisalo ba jouer me koza ezali boma. Filme on ezala suka na filme. Toi quand na posa bazal ensemble pour que musale kende liboso. Lelo tokomoni déjà tous les 3 o ba jouer déjà ensemble. Ceux qui ba bakisi na muninga mususu e kozala bien. Na place to yaka na ba conflit, na place to yaka oh mama abiso aleki mama abino. Na place to yaka oh nga na za boye to luka to sangisa. To luka ba jouer ensemble et ça la bien. Na place boya ko kretiaka bato. Bozo mona professionnalisme, mutu foko kanisa. Bellevue kandi kanisa ka très bien aboulé avant di aboulé te. Dina nana ba fan na ye. So na zudi nana te na filme et ça la bien. Filme ko talema muta bulaka bongo. Otali omoni te peshanga na ba fan. Ko joyer ko tia na kata filme talema. Webi combien ba foutie caché? Ba futa ici peshanga caché ba fute ndemo na Rosi Muchopi te. Kasho ba futa peshanga ba fute ndenge moko te na Rosi Muchopi. Peshanga icône. Lotanga ye atie écrit atie nini na nini na Bellevue TV boye baka afuta meliango. Et puis peshanga leka na émission lobake ya jouera pas ya ko jouer na ba rôle mobi jouer la te. Aleka ka lobaka botu na Bellevue na jouer soupa nete poani. Total émission wana. Mais lelo tomoni peshanga aye chez Bellevue TV. Bandeko. Hey. Likambo nga na souhaitaka ngo depuis kala. Na souhaitaka ngo na lobaka nzambe. Sala en sorte que bato ba jouer ensemble bango nyonso. Lelo ba théâtre na biso komi leçon. To ba benga Bellevue Poutine écriture ba benga ye pamba te botali kin makambo na ndimete. Na tala nanga ba théâtre chez Bellard. Na tala ngo ba théâtre na eza kitoko ezaka nango bien mais na
tali oyo ya nino ya Kin Makambo te nakomi fan. Natali ya Kin Makambo non siko nakomo zelela ngo penza ya kozelela. Boye bien. Tokabola bastar na biso to linga bango nyonso ezaka malamu mingi komona bango ba jouera boye eza bien eza pona ko faire avancer théâtre mboka na biso. Tolo bango medfo na ba Nigeria kuna musana bango kendaka liboso ba théâtre na bango zo kende liboso ba film na bango ezo ko avancer même ba gag ya ba Nigeria ezo ko avancer ki ya biso. Ya biso zaka ko fingana ko boake na ba jeton ko inana bino na bino ko inana ya biso zaka bongo mais na Nigeria ozo sentir que même musique na bango ezo kende bien. O sentir que même musique na bango yo kasi bango bazala na ba NT bazala na bango pe na ba N Pro Max mais balinga ko bimisango te na ta musala ton ba osala musala basangani bakomi ensemble basali musala avancer bango balinga bongo. Mais ezate ke lokwa ya biso aizaka ka kofingana ya biso ezaka ka kocholana ya biso ezaka ke o afingi muninga o asalaki boye o ya leki yo biso tolinga ka koleka kongola linga ngana leki ye ngana leki ye kuta lataka bien te ngana lataka koleka epo domaine na kongola ezaka kosombelamba. Lelo boyaka boloba na Bellevue lataka bien te bino botangele bilamba mais ye msusu azo viser bilamba te ye msusu otala makomo msusu liboso poko lati sila te mais bino boyaka ka kotangele bilamba alata kombo te alata ka griffe te na place ke bimisa bambongo ebele pona griffe azo s'occuper na kotonga azo s'occuper na ko investir na musala na ye azo s'occuper na musala na ye kende liboso po elamba ezalaka pona ozipa nzoto. Elamba ezalaka te fo lata ba griffe moko be po bamonaka yo nde saper yo nde olataka botuna bapapa wembe balata papa wemba lata ba griffe akombo bomona to hôpital mo batonga na Kini kuna papa wemba tika eza te bomona ta o école o papa wemba tika eza te o immeuble mo bwa mulai hotel mo mulai bakoma papa wemba eza te. Pourquoi abandonner kotala ka bilamba ba Weston biloko cher botika ko oblige bato ba lata kande bino bolinga soki yo zo bule na yo elamba lata na ondengo lingi ya mbongo na yo mais botika ko bulela bato ka ko lata mutu lokwa Bellevue osa makambu ne ekende bien aosa babiloko na ye ezo ko avancer ezo kende bien alors botika ko bulele ka ko lataka botika ko bulele ka ba makambo mususu makambo bo bulele nango yaza nango te essentiel o est important a latela mba ezipa nzoto azo avancer na musala na ye kozwa ba icône o bana ba chaîne na bango loka ba dina na la douce ozo kotie na famille Libota ya ba jeté ozo e penza tourner na famille Libota eza ba jeté. Eza ba jeta futami mukete pona yango eza ba jete kozo mutu kwa Bobo Manoka Bobo kuto mona ye déjà na famille Libota aza na les étoiles de Bobo kozo ya ye na famille Libota eza icône aza icône munene lelo ici péché anga koti na famille Libota o David lobaki tout le monde est famille Libota ya malamu mingi boye biloka boye yango biso to sepelaka nango tant to mona biloka boye to pelisa caméra na biso avec joie to pelisa caméra na biso na esengo kotala ndenge famille Libota eyambi ixi peshanga kotala ndenge famille Libota eyambi mobutu na biso après makambe belé euti obima na internet après makamba Gomez tomoni peshanga yeyo awa na famille Libota eze sengo to esengo te eze sengo tango peshanga zongi penza makasi boye ndezo tombola ye lisusu koleka po akitaki abandeki koyoka lisusu te mais tango azongi sur scène azongi vraiment azongi boye nde etombola ye boye nde tolingi
Alors, restez branchés chez Irsil Botelo TV, bandeko nyonso o bokoti mba liboso. En tout cas, ceux qui se payent na analyse na biso, n'hésitez pas de vous abonner, donc au s'abonner, au commenter, au partager l'émission na biso et ko sala kitoko mingi. Boye malamu na Irsil Botelo TV na chaîne na biso to finga te. Na loba na ta be émission na ngate po bat ba finga nga na commentaire, po nga na finga te. Na linga batu nyonso, na linga peshanga, na linga irsi nani, dinana, na linga rasila, na linga belvi, na linga bango nyonso na yaka na ba polémique te. Tout ça là, tout ba théâtre na biso ya avancé le quoi ya baninga. Alors toza on a te po na polémique. Soko sepeli na bémission na biso, n'hésitez pas ya ko s'abonner pe ko partager. Bisous, bye.